Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo tcheli, o tcheli est poison. Yo évite que yo pour kufa. Yo bomi moninga. Évite que lobi pe liwa eza nzela na biso to le kaka. Pourquoi? Même chose n'est pas koufi. Mais il y a moni tellement à tenir, bazo zoyer sous soutenir la moussala, mais à soutenir bon, habiter, to finir, na to tchela et poisson. Courage maniqué. Tout le monde organisation est avec qui, oh il y a Evelyne, notre baliaki bambongo, batreta Charlie, presque votre kili. Baliaki. Yaya, quand on a cambié de tirobote, il y a Evelyne, on a déjà 24 000, 10 000. Quand tu pardon. Donc, yo on a baisse. On se peine de tirobote, on moins voiture, moi dans ton lingité. Yo qu'on a coché tout est, on se lève déjà, on a déjà la cinéma B. Bah je vais chroniqueuse. Bah je vais TV. Bah lingi ba la poto. Yo on a tout la belle poto. Vas-y na mobamba non. Vas-y na mobamba non. Baza nini? Mobambo nord ko. Ya bazaka na mobambo ya mobambo, bango bazaka na mobambo nord. Te bango bazaka na électrique. C'est pas possible comment bato ngo pe ba la pote bazaka na cours de divorce. Ba divorçaté. Oh non, divorcer na moi c'est dans le kuta. L'on a dit Thierry, tout le monde va publication le quoi ba Laura tendance, vous avez battu Fabi. Eh, il y a Laura basola te. Laura publié ndeni. Teziana. Laura publié ndeni. Bosola te. Abo mwana nanga okomisanga molobi milimo Yesue. Okutanga ya wana molongo oleki oponise ngai. Esika ozwanga mosali olenanga na mesa na yo. Courage. Baebaka nanga kobeba bakutinga nazoye botika bobomi courage, 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 courage. J'arrive pas vraiment. Parce que Thierry pena soit zaki en vie. Au publier nenga na osepela tu ne bosola te. Mais pourquoi bosala? Pourquoi vous commencez eloko wana? Yuna mutu bosola raté tangwa kufi ozo publier ozo la kisa soni mais tangwa sala en vie ozo la peine ya koluka peine a été. Ba batatif ba na makamu ya mabe ko. Ba wele so tali subasima nango mobali. Mibali. Mobali moko abimina bango nyonso. Siko oya bandaki na ye liboso azo sepela te parce que balingi mobali na ye o pe kuna bina otika te et puis otala mobali yango asombela lopango te mote malika bali mobali kishasa ye wana bavandi au moins voice landie na sima au moins pour melandi mobali kishasa bien ça bali ya poto nani zoro mabiala alaka Yvette Kalo poto tilelo FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de folie. Nada makamambongo sala ngo awa. Namona kiaza ka lobi na yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur Avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Ba vérité, ba vérité. Voilà, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci à l'émission Abisso Ba Vérité. Au Botal Abisso partout dans le monde entier. Merci à tout au Bolinga Kevin Pandale Ketchou. Au CPLA émission Abisso. Merci surtout dans Kolonzambi. À Pessinga sur ma case et courage. Et à côté les massues. À côté de ça, on a mis ça. On a mis ça.
lelo naza oh naza lelo Kevin pendant les ketchup merci surtout na ba maman et ba abonné tout to vanda ki parce que Congo les iba to za problème matériel to za ki suna to suna matériel te matériel to ça les ya ba ninga to zu to za na problème pe passe olinga ka biso olinga Congo les iba TV oza na posa tikindi ya biso LED otina so caméra ko hésiter te benga ngati na caméra na problème penza ya caméra na micro to c'est la ka biloko ya kala o ko micro cracher boy to za na difficulté makasi ngala linga professionnalisme est-ce que tourno zo lembozo bae ba mama balinga kanga boye denga pona matériel ça toujours na tete dia matanga de bo misanga ko linga biso botala biso yango to hésiter ki te baki to ko zwaka ye palo baka mingi parce que babi dionner le micro zo sera bien na kati ya Congo les iba to ko lembate malgré bitumba malgré ba makambebele to zaka toujours na ye o to bien na makombo ya manike déjà bi de quelque chose ko kate tia koti azeka kolela mami zo tangeka na miso azolela kaka bi azokoka tabi eloko euti wapi to tena to ba internet to zogi suna TV to kebe ko zonga suna internet abi fa télé la fa loba yango to kite merci na maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande ya Gisèle Tati maman version monté ma prince Giclo winner na pêche mboto abi ya Yvette Lisiki Niki Minaj na moniteur na nga bébé Senzo maman de 2 na pêche mboto bisco zali et Kabongo Kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique quand je les regarde quand je le vois Kabongo Kasongo Oscar Maritou il est tellement rage Oscar Maritou abi so trois fois mobile babi ba ona ba la jour yanga ba ninga yanga ba radesi na nga te Kabongo Kasongo zadio kazali oh moi pour c'était possible zo nga tapile na pêche mbote bisiko zali toza penza na maniqué otokufeli na prince entier comme balo babongo to kufeli mes condoléances maniqué merci pareillement oui parce que aza moto na yeba kité mais tango moi sur kufai na mwanda na mona ki abanda osala ba intervention makasi na din tiobo et son âme repose en paix mais de que tu es amawa ils amawa makasi eza mama bana tika bana na ending wana est-ce que moto yo cheli poison yo éviter que yo po kufa yo bomi moninga éviter que lobi pe liwa eza nzela na biso to lekaka pourquoi et puis na yo mona moi sur akufa ki ya théâtre wa akufa ki na makala otokendaki abaneka kolelelo komoko pourquoi bozali ceux qui boyini muninga bo privé na barole pourquoi et donc zo bomba bango souci mutu ba beti mwana masasi le kecho azo vivre na passe il fallait mo pesa kata barole a jouer kale kecho bo excusez nga faut comprendre oui ça n'y passe d'auto perdre journaliste voilà courage maniqué oh courage. Mais que tu sais méchant. C'est vraiment méchant. Moi si oyo azaki wana pona on sepeli sabiso. Ba émission na ye. Na ba émission na ye. Na ba nzonzing na ye. Et loko ya pasi ya oleka. Vous êtes là. Bolinga réconciliation te. Mais tant muto akufi boye kolia mbongo na ye. Non, c'est grave. Non, vous comprenez toujours dans un manicale, abi, et ça la passe, abi, à cela n'a été, mais comme on a dans sa missa, n'a les bingazo, bien maman, bobi, babi, Nadine Turbo, alors ça, Moussa, n'est qui, comment les gars, bien quitter, les lots presque, ma camote est back na ba comédie, tu continues na ba journaliste, maniqué. Après, on a Bobo Manani. Bobo Manani. Comment tu la biso bon il y a na réseaux sociaux mais tant to ça analyse comment tu ne sur message au monde to bon na poser pour Bobo Manani les que tout c'est très dangereux ceux qui te sont sur makambo na légèreté c'est très dangereux to fanda na bandako to benga bino boya na makam na binoté comment beaucoup tu la muta ou aye fait vraiment botier lié poison boy bi keninga zo que tu ça passe makasi au monde moi c'est mbinga ndingwana akatiki bana na ye atiki libota na eza pasi na yeba ki ete mais tant batie ba émission na ye ya suka ninga solo bande ba olinga ete ne ba opimela ye ba rôle abana déjà ko se plaindre
même poison wana donc bapimelie ba rôle ba moni aselete pour moi sur makala wa uta kokufa ya comédienne Diana wana na Diana akufa ki na ba même histoire ba komo pimelie ba rôle ba komo boya ko ba komo ko boya ko pesa ya musala même chose yé pas kufi mais yesi ko ba moni tellement à tenir bazo zoyer sous soutenir na musala mais à soutenir bon habiter to finir na to tchela poison courage Maniké, courage. Moi, maman, bana soit coupé ça là. C'est ça. Moi, ni moi, autre chose, ça c'est karaté. Si qu'on a prendre soin moi na wana, maman na ya kufi. Botika ko tira baninga ba poison, c'est méchant. To comme obanga, ba micro, to comme obanga bino. Botika ko tira baninga ba poison. Et le moins na ba théâtre hier si qu'on a TV. Les que tu excuses, c'est vraiment méchant. Ouais, courage. Mais quand tu es net, tu es net, tu n'as pas de c'est vraiment méchant. Parce que le mot, tu as perdu et venu Camo Lopez, ou tu as qui m'attend en été. Oui, c'est là qui polémique en pleurs, guerre et qui sont ma casse. Et là, on a dit, Thierry, tout le monde va publication, le quoi, l'aura tendance, vous avez battu, fait bien. Eh! Il y a l'aura sur la tête. L'aura publié un déni. Tézéana. L'aura publié un déni. Bossolate. Balobi. Tout le cas qui m'attend tous en vie. Moi, c'est quoi la conséquence? Est-ce que l'aura tendance à publier un déni? Il y a bossolate. Otier les bâtons dans les roues, titi, à son moussalate, à ça dans vos côtés liés, songi, c'est quoi yo publié, pourquoi? Aux autres cholaï. Est-ce que Thierry peut soit zaké en vie? Au publié, n'est-ce pas, on s'est prêté, il est beau sur la tête. Pourquoi vous ça? Pourquoi vous commencez à l'okoana? Il y a un mouton sur la tête, tant qu'on koufi. Aux autres publiés, aux autres qui se sont mis, mettant en vie, aux autres la peine, il y a la peine à y être. Ils ont émoté à la jeunesse, ils ont fait la TV, ils ont fait la barrière de Kachinga, il y a un sur la tête. Ah bon? Ben oui. Il y a un nani, c'est un nani. Non, moi, si on a un boss à comme nani. T'as bien un sur la tête, tu vas publier. Bon, on a 5 cotisation à combo nae. C'est pas bien. Publier. À coup fit. Et là, bolinga qui est moi. Parce que Obama qui est déjà physiquement. C'est que bolongo moli moi. Parce que tant que bozo tia songi na kolo chaîne ya TV bazo na musalate. Bo Obama est. Azana mwana ba beti masasi. Azana besoin ya mbongo. Pour prendre soin na libota na e. Tant bozo tia songi na ba boss na bino. Bo betana na e gazo ke no azo musalate. Sikoyo. Vous avez publié pourquoi Mawana Bilezani? Ah, comment qui est là? La chose semble la zone là. Azolela. Dernière émission na bosolo ya Congo so bosolo ya Congo azolela. Azo ba camarade ba linga te. Avant Camo Lopez akufa atike ake Angola atike les chaînes. Asa la émission l'état ya ba tia songi. Na bo isola ki esiko akufi, bolati ba manto ya ninyamawa. Ah, botika hypocrisie. Dans la position là. Gardez bande. Bon gardez ba bande, bo tiko publier. Ba internaute, ba yoka na été, bo yoka bango te. Ba gardez bande. C'est quoi? Tant muto asa envie, ba lukaka kimia. Ngana leke chubiso yote. Bat bazolo. Nazela leke chwa zela so na kufi. Après aya olaxa ke no bando abana ko linganga no ala kisi ke nazana no envie te ya na nga mama na nga ozana bana lokola nga pour les questions pa na nga mwana si les questions apé pour na ba Jonathan pour na nga mwana lelo bino so te o kozo ke ne kuna poni ni bosa ne mission poni te les questions ko sanga les questions a mwana to ba biso le l'autre c'est ba to ba biso te ngata na zaka eloko te ba lekecho ba contribuer na ba Karine na souhaita ka tout est pas Karine mais na souhaita pas sa Karine te elle m'a soutenu siko bozeli Thierry akufa tant
ntango moto akufa solola na ye te senga kutu pardon na miso ya bato mpo ame na ye epardonne sikoyo yo bombi osali nti yo na ye bozalaki bien non avakende feti wana yo na ye bopesa na ye bonjour abengaki yo non otala bike soki ya boti bana ayaka nazaka ne toujours na hôpital soki mpe nadi na boti ozala na ye ennemi ewumeli moninga na ngai yaya ennemi omoni siko baconséquence ennemi wana ewumeli koma bokowumisa ennemi nde rando ndenge wana c'est une humain eza motema mabe ya kowumisa kanda ndenge wana vis-à-vis ya moto bozalaka nde bien sikoyo akufi baregret nde bokoma publie na baregret baye mpe na maleka sanda so basolaka mpe basolaka te alobaka ngo na émission ke balingaki te bakotela ye jalousie bakotela ye motema mabe bamoni ke bakoki ye te na makambo nini siko bazwi baempoisonne ye mwasi ya mbinga ndenge wana mwasi ya monene ndenge wana leketwa kwei na se atiki libota na ye aya tozoluka na pasi mpona olesa bana ya ye siko bana na batikali na pasi na motema nani osoutenir bango mama na bango ye wana botie na mabele c'est triste siko bajalousie wana pourquoi entre vous les bango na bango bajournaliste surtout ya tv baye mabe wana kutu biso eza kutu normal batatif bazalaki na bamakambo ya mabe bawelela so otali subasima nango mobali moko abimi na bango nyonso siko oyo abandaki na ye liboso azosepela te parce que balingi mobali na ye oyo mpe kuna abina otika te epuis otala mobali yango aosombela moto lopango te aosombela moto voiture te kaka ba 100 ba 200 ba 500 leketu nde ozomona bana basi baoboma na boye nde ozomona bazoboma na boye mbongo pete ke osi bapesaki $100,000 te omoi ata mosu moto abomi ye wana mobali bawelaki mibali yango mibali ya poto sikoyo tomoni organisation neti abeki oyo ya Eveline baliaki bambongo batraitaki bavirginie manganga batraitaki bacharlie presque bato kilikili baliaki bango bakoza na organisation matanga tirbo te te baninga na ye po approche ye surtout Virginie moninga na ye Virginie basola te moninga na ye te Virginie basola ntango akufi basengani bapardon bakomai bien naoyokela mwana mwasi wana mawa nadine eketio ya mpasi kokufa na age wana nabele kilo soki oyo sepe na organisation bakosala te bazala na organisation te ya toro organisation matanga prêtre nyonso bazwi membre moko ya famille batie en tête bazwi kopesana membre ya famille wana ndeko na ye teke bapesaka mbongo epa ami mo quelconque lobi aolia na ye mbongo tomonaki na matanga angélika madeyela bato mosusu balati bapolo ya kenzo ya mikuse moto amolai bopia epolo ya kenzo libumo etikala polo mwa mobali azwi mbongo te balia mbongo te baliaki yo toyokaki wana esamaki na bandal toyokaki bandal bapima biloko olia ma news te ngaza mpe organisateur ozalaki organisateur kasi basekai bino za miso alata bapolo awa soni kolinga te kozala na mama matanga mbongo matanga toa babantu leke tshukala ezalaki so bouti cimetière baotya kantingo bino nyonso bosuka maboko mbongo matanga ezalaka lokola mbongo mabonza batiaka ngo boye moto ayeba montant te oyo bokomi liste bakundi na motu te eteleke tyo atiaki 100 tani ya mabedi atiaki 200 oyo boye atiaki eya bien te toa babantu donc tokobobunga culture yango moi makambo oyo nyonso ezobima matanga tire bobotika famille na ye moko bokopesa mbongo na famille na ye moko ezwa charge ya makambo nyonso so baoti basi baperdre ndeko na bango mwa ndambu wana Charlie Prince kolia mbongo mbalo te eza na mawa eve ti alia ni mbongo te alia mbongo Eveline makasi bongo alia mbongo makasi mwana mwasi okuti babamba ye nzete oyo azwaka chenete na ye mwana ngokuti aloba asu bien tabai na mokanto semisa napekisaki oyokai na bambaki nzete oyo mwasi ne apota bamba nzete mwana mwasi aseretrouva na hôpital ti lelo apesa mbongo ya chenete ya famille wana te na bamba nzete mwasi ya Charlie abambaka mwana na nzete oyo ya journaliste
yaya kokota na makambo ya tirbo te ya Evelyne oleki déjà soki 24 000 soki 10 000 kokota te pardon hein donc yo ndenge oza na baisse osepe ndenge tirbo akufi ozwa mbongo mwa voiture mwa dans tolingi te yo kuna kotia mutu te osoleki déjà oza déjà na sina mabe non tika ndeko na ye Virginie te batika ndeko na ye moko bambalandaka na nsima ya nani nani mutu te bango bazana mpona pon oyo baotina mutu pesa mbongo epa intel ekona epesa mbongo epa manike bango bazalaka bapon mais mpata ekwea na maboko na bango te po toyebi bango baesiko ni Virginie mutu te leketu basoki bamutu te toyebi bino les poissons de même kikalungu les fous de même badi toyebi bino mais ça bango on teke matanga eza organisé te mbongo nde ba organiser mais mbongo nde mpata nde eza pa famille yo mona pi mbongo de so te mbongo ezaka epande pa ndeko mais oza wana soki oza na besoin mbongo boki boyebisi ndeko wana sala boye mutu anga pesa mbongo opesi epa mutu wana ezaka bongo ndambo wana etikala bapesi bana na bango tomoteke ya Evelyne balelaki kitoko organisation ezalaki kitoko monde ezalaki kitoko organisation ezalaki kitoko oh décoration kote simbaki bien te babandelaki susu organisation ezalaki kitoko makambo ebaki na matanga Evelyne organisation ezalaki kitoko leke chupa ne susa boye po nzolinga obi ne ozoba boye ko ba olanda bango il faut le ba mutu te leke chupa tu me suis dit que elle est premier kitoko na elle est bien te parce que famille elle est là famille elle est là mbongo etikala ekenda wapi bato bakufeli nde baswaka mbongo etikali ekenda wapi tolingi bato babakisaka dépense te eloko eza $100 ya bi 500 te bato baperdre nde bato il faut barecevoir ndamba mbongo ekotikala eza teke moto oyo eyaki kaka téléspectateur okende kozwa mbongo na bango mpo bango nde moto baperdre ndeko na bango ozomona tirbo azalaki moto ya moteya malamu ta deja bato nde baolela ye poni bosali eboye ko poni bosali eboye kwa kizanze muningo oyemba pona banini wana bapasi deli ezaki nini ya nzambe pona matanga toi qui je dois tout na yeli yo motema na ngai yango efo bolingo ya bomwana ezaka yesu yemba ona ndambo yo bolingo ya bomwana na ngai okomisanga molobi milimo yesu e okutanga ya wana molongo oleki oponise ngai esika ozwanga mosali olie nanga na mesa na yo courage bayebaka nanga kobeba bakutinga na zoye botika bobomi courage j'arrive pas vraiment et ça maniqué tout ça émission de maniqué bando la kaka c'est mon ligne c'est beaucoup tinga na nini c'est mon ligne que je n'ai pas côté naïve oh liwa eko tatole bien opé manike yango ne suka ya mokelo soki nano motakufi te oh yebite bokota na organisation te et que je moi suis na kufi na poison maman suis na babomi ya oboma bakati evi na esika ke molimo nezo ndima te ka kufi molimo nezo ndima te ka kufi na fleur d'âge c'est une petite chose pour moi si c'est méchant bokati evi na pourquoi koloba futilité yango tozoloba na bana basi botika pe bilingalinga mibali ya poto baza na occultisme makasi magie eza bona ba journaliste bajournaliste bachroniqueuse bajournaliste ya tv balingi mibali ya poto yango na tuna mibali ya poto bazaka na mobambo ya nord bazala nini mobambo ya nord ko ya awa bazaka na mobambo ya mobambo bango bazaka na mobambo ya nord te bango bazaka na électrique c'est pas possible comment bato yango pe
la porte bazaka en cours de divorce. Ba divorçaté. Oh non, divorcé là moi c'est dans le kuta. Bon va ni 10 ans divorçaté. Oh ngana moi c'est Antoine ba problème. Le kuta. Mais bato so bomana pona bango. Pour pesa na habité. Na remarqué mi bela kisa ni ba kokutanga na moi $10,000 na mais ça la porte mbongo hiver. Autant que 10,000 té. A couper sur moi 500 et belé 1000. Et bah la batka nda kwa $150. Nda kwa 150. Il est déjà arrivé, on va la porte à Linga. On a boya na babia, muta balanga, muta potot. Ben oui. À ce moment là 150. Oui. Bon boya na point. Mon balo bando le beau divorcé. Bozalaka en cours de divorce. Parce que mon bal qui n'est à poto, n'est à zelengi mingi. Mon bal avec ça. Il faut que mon bal ça en mboka na pour atteindre 23 € l'année en dakune. Mon bal il y a 8000 km. Bon de mon bambo ya poto na kini zara bien. Mon baba Kishasa nga pas faire mon baba Kishasa ça atteint on a sur la Thompson. Non, papa pote ça na solo ya parfait ya mubuse mais pas problème. Pas problème. Mais ba biso ba linga ba la poto surtout ba jeunesse ba si ba vivre vraiment kitoko baza bien. Ba kitoko ndeni. Grâce te masuka. 4 mois. Chubu. 4 mois chubu. Moi te malika bali mbala kishasa yo na ba vandie. Moi voice landie na sima. Moi pour melandie mbala kishasa. Bien ça bali ya poto. Nani zoro mabiala alaka Yvette Kalou. Poto tilelo. Oh Yvette zaina zoro mabiala. Oh, zoro mabiala pour mettre poto. Tu zaini base. Ezaki bezwa bazala. Upesa nzoto ya ofesha. Oh non jamais. Ya ofesha ya zoro mabiala pesa poto ti. Mbala poto bakosala ba ngomba. Non, ba tu devras faut le kitoko de bras boanga. Deborah Bwanga abala libala akenda na ye me makambo elanda ye na simoti makambo elanda ye kosmulira comme avait. Kosmuli papa la poto. On va la poto après 2 mois on va la kala akufa ye mo na ndako. Akomisa kosmuli vevo kosmuli la kima internet. Ti lelo te ba te soka na Namibie. Soka na Suède. Soka na Boma. To e barati ti lelo. Non on va la poto. En tout cas maman tana ma bedi place oza tana na conseiller ozo na mobala Kishasa. Mibala la poto bakufa no papa. Bakufa papa basoso. Babela papa bakufa papa. Mibala la poto. Poni ni mwasi na ye moko benda ye na singa yo po benda singa. Bombe. Cosme il a comme avec. Osoko. A comme avec. Si le tout le monde a quitté comme fantôme net néa. A mon na souci. C'est normal te. So mo ban na on mboka ofandaka. A olesa do oyebi ke no ozo tout le temps. Magali ko pas zamba la poto. Te. Voilà magali. Ah mo ba la poto te. Akena poto kala ya antiquité. Mais papa na magali. Même mo ba la magali kipa magali bien. Akipa kebe babota mwana bongo bien. C'est cool. Joli, c'est pas en bas la poto. Et ça pas en bas la poto. Et c'est mon bas la jouer ça linga jouer ça. Ah. Alinga gete. Ouais. Je sais pas aller que Mike Kalambai. Et il va te payer que Mike Kalambai. Voilà le coup de tête. On peine la bille. À Kolukabino moko. Abai kuni na anglais. Abai ni. Ni na anglais bagi. Zena. Abai na anglais. Zena kitala ilo kongol bai na anglais. Oye botanga ngo. Na oye bala ba ki on anglais zena. Voilà, nous avons Manique de John. Et puis, je voulais vraiment bien bas vérité sur Congo Liziba TV. Merci aussi à Batoto, il y a Yvette Elissi qui Niki Minage à Paris. À monisseur, on a bébé Senzongo. La maman de 2, bébé Senzongo, on a 4 à Paris. Maman, on a tout à Château, Johanna, à Véro Mango, Yibino, tout, Bolinga, les Ketchou, beaucoup, à Pong, on a pêché au mbote. Elka Lionel et Kambi, il y a Lionel, on a pêché au mbote, Biscos Ali, les Ketchou, Nabino, yo rêve, Nabango, tout. Nous avons toujours Manique de John à Tité Diamatanga, à faire
mabala faire bilo bakambe comme be na kati ya presse surtout elongi na presse à ligne comme sur na presse na rue so ya TV matanga bandi bo to baka makambo oyo teta lelo vraiment et yeli biso so belé abana ba anytime nini anytime you be anytime na koluka bino moko nyos anytime ça veut dire na koluka bino moko en tout cas moto a bomi na din tirbo yeba ke pour kufa ndia na biso nyos eza mama mingi bomi mama bana olongoli na famille na ye mais ba journaliste bozala na organisation mais boza place caisse yati caisse bo pesa mutu moko ya famille boniti na côté wa TV yo mona sérieux parce que ba ko che persi mambo na ya sérieux na ba TV ba ko che netina na habité hein parce que ba TV arrête ka jinga na yeki mikola sali chaîne a olobela kama kama vi na ende ba boya ye ne mbala ba no nyokola ye to na posa na ngote e boye ba iteke mbala no nyokolo mbala bone kaka 10 ans ensanoni tala mobile taya mobile tata ina bo correspondre te bino il fallait suka ka bongo hein fallait suka ka yo zaki na posa poto ngoni Suède Paris te Suède Merci to bi da ko chiter vers la fin émission na biso nani pela beka anytime na koluka bino moko aoluka Yvette akoluka Jolicia bino pe bo se préparer ba oluka bino na era bino mi ya kende apia na ye moi la mo era na pototi alors soda salaire majabo e vimbisa e mais botika makambo wana ngakuna sina baina olobela bango suste ba osala poto olobela bango to sasu analyse to moni pe a lobby na page moko penya bike la mama longo la photo ya mwana et mwana za mineur za mwana parce que to porter plainte na penya a gagné page la mama bien longo la photo mwana na page balongo la photo bana yo moko ya na photo ya bana yo moko to sala direct kala so mudinda liboso bana nga ese mo faire adopter bana bo faire adopter nga kuna nikolo makamna mino nzamba pexi nga mino makamna mino suti mais soki lo bana baza exposé eza yo moko mama batela bana biso bomba bana ngandi longola bana na makambo wana mais lokwa mutu na ezo travailler te nga na baki soso na chiba ba lesa yo ba santi sango pour mutu ezonga bien voilà merci beaucoup merci na abonné tout ya non univers officiel voyager avec sécurité c'est chez on a pris d'exmettre là to mais là en tout cas Mireille Okito Motema Junior Okito ma grande sœur chérie, Goureti Ouvrezo Yaya chérie, Sylva Diasona, ma Alain Giga Papi Kelly na Londres, na Pessimbo na abonné nyo sur mani région Tokos officiel. Mikolo na na village Panda tozo na Zovanda a. Voilà Sima et Jonathan Dario na Sima caméra et toza toujours ensemble avec Congo Liziba TV. Bye bye Sylva Mabanga, Sylva Ernest. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.